Karine muto vanda manda kunebi régie des autres oyebi snelté oyebi nde basombaka fufu te nga Miriam nga tozo yiba na yo biloko poto kepesa mama abino azoteka makala na kwa ya wileri neni itaga wileri itaga mama abino oteka makala ovanda l'église na mwana wana sokolo baso bakosa soki pe ya mama abino so pe mwana nga eza mutu mususu te oyo kolokaki okosa lisolo nga tozokota mpenza nao na bassin bilamba boke na wana mpe na wana tandami na kiti ne wana bokia mpe tosukwa bilamba na se nzoka touti koyiba po tolesa mama oyo aboti yo mais lelo yo grâce obota courage okanisa ta babiloko wana te okanisa ta bolamu moko toka tolongola ta kuto ataka ke mutu azo avandisa na ndaku na ye ngade na sala mabe onga oyebi très bien ke na koki kosala yango te conscience nezali ezo travailler conscience na yo ezawana yo moko yebi et puis combien de fois oyo yebisanga beta nene ya mosinzo beta ya mosinzo tala John emo bo choka tala kingani ochoka petina na puye grâce yo sokanga mena ngiza pwani lelo siko yo mutu oyo monizano lelo na bimi selon moi quelque vérité po bato ba mona ko na YouTube ba yeba ko bien te bato ba mona kayo na YouTube ba yebi yo bien te yo tina ndeko mibenga passeport rouge yo na vie na yo déjà bota mbongo courage que ça passeport yo si merci Fabregas yo penza merci maestro ero penzo vandi merci maestro ozo tambola film obimba ya passeport te mais outa ki obando sala succès passeport rouge soi-disant yo binde na nga ya Christian kuto akanela nga likolo o likola passeport bazo passeport no bamela nyonso na po ani ba triquer Karine lelo no zongisa yo peut-être o loba babilo mo o sala moi ba archive moi ba milo amike ozo bosa nango grâce oyeli paso bazo memo kaka boye na bourrette lo wana bacha na pusu bakendo boako ana mama bino za na adresse te potango ba opérer yo nga na omitu na nga mwana famille na nga mama na nga za vie bandeko na nga so adizande na komolo bandeko na nga na mwana ya ba mama deki na ba na poto yo ndengo mikumisaka wana ba adresse na bango ezalati obando salaka na internet po bandeko finga Karine kitoko mama bino ya opopola bilamba zolela Karine akoboma mwana na ngai Karine akoboma mwana na ngai Karine akoboma mwana ngai wana mutu tazalaka wana batoyo komisike oboye na bazalate grâce osakana kanona batu misunga lobito na ya ana ofinga te no fingo te no yo kanisa ba mabe onga na sala na ndako ya Karine likolo na yo nga na parvenir ko ke yiba biloko mwana mwasa bato Miriam bozo boke bocha provision Miriam boke nde bo sala bochia boye toko chia biloko ane bande ovanda grâce po ni ke ingratitude aboye mukile to soto loba biloko po mukile yo ka biso to bato babetela biso maboko mais yeba ke na kati ya motema na ozo raconte bato ba mensonge po ozo tambola na appendicite bazo luka mbongo ya okende ko faire soigner yo grâce wana famille na ezalaka wapi famille na wana na onte ba yeba kayo ou bien mama bino azala na adresse te ou bien batika ka no wapi tango oloba penza babilo mususu zwa pe tante zwaka pe temps nga penza bolelo na koza na ovanda na mona batu kazu likambo na ko mema ye pa na bango mais yo ba memaka na ndako ya Karine Pwani wana ndeza point ya liboso na yo kotuna
wana eza point ya liboso rotuna babito sepela na bato bazokabela biso lelo ba 1000 ovanda par exemple mwana mambo mo bavandi Miriam na sepela na zwa $200 zwa $300 po ba moninga lelo nako sepela me mutu oyo andima yeba pasi ya Miriam na source ngana toshona ndako ya Karim parce que nayebi ke mutu musuku affronter ye boye ezala moi difficile mais mutu mususu ko biomi o se déguiso misala moi ki eloko mo boye ozana mo facilité ya kota motema na ye na lobaka lelo onga naza oyo nakoko zala jamais ingrate liboso moi ça ne loba toujours merci na Karim Mokonzi parce que soki ezala pona yete lelo na yeba na membre te na yeba ba maman autorité te na yeba ba maman Guylienne Nononte na London na yeba ba maman Rosette Riva te na yeba ba maman Chantal te ba maman Béatrice te na Allemagne na yeba bango te mais grâce à la fille ata kutu Karina Kabela ba million te tango azale awa mais nazala reconnaissante grâce nga kutu nazomi tchak mise en part no yepa no yo bando tambola na Karine lipasa to bimisa ba photo o yo na Karine bozola ta ndenge moko tala degra mutema ndenge acceptaki yo bozola ta ndenge moko Karine akobima bo Karine présentant na mutu nyos grâce à mutema mabe moko na mona bana basi bando oyebi ke yo za suk oyebi yo ata na mobali akobalaka yo grâce yebaka boko finir kaka bongo boko finir kaka bongo nyonso sali futa ate yaya eko futo ne lo côté conscience ne fall et il faut rappeler qu'on est loko moko eko futo na nini après ba délire autant tozonga ba biso nyonso na bandaku okoko vando lobiki ata kutu na ofinga Karine ata kutu na critiquer la baronne mais mwana mwasi wana bisika longolanga mwana mwasi wana mukileza ne boye grâce baye na ona bazo ya na boye ba ko boko liboso ya Karine era na mama bino azala na adresse te era na bandeko na baye banaka te Karine oyo na motema mabe na yo basala yo opération wapi ata kutu soki opesaka mbongo na yo bomo lelo nde na oloba boye na ye na ndenge moteke ya nafinga mutu nazala parce que na tali video ngai soki eloko na monika batindelinga video na zwi na koti natali eza pe mabe te grâce elo ni Karine asala o Karine osengelo pardon so Karine apesa punition teke yaya nyonso apesa leki ne punition yo ebi biti ya likambo yo longwele pa Karine oyebi yango très bien kosala sambla te oyebi biti ya eloko oyo longwele pa Karine yaya kokende États-Unis lelo to kokende Amérique kokende poto kokende sala elobi elote elobi elokote so tobito bando tanga batu o déjà babonga bakenda baza Kinshasa omona pe okutana ba bosingo 100 francs nyonso wana eza pona nini manki ya ko reconnaître bola mutu asalelo na vie ata pona mbala moko lelo bien sûr ofinga na Karine pona mokile yeba yo po mokile mona ndengo komi madame ba mona ondengo ozomi benga passeport orange passeport noir babiloko ya bongo ya mena kata motema nao grâce nga na madame na roza na santé wana yo za nango te nga na madame ndenge yo ozomi kumisana na oza ndenge yo za te nga Miriam na madame na otambola na mile pe na kotika mile ya bato adiamba na kokota nde na mile ya bato ba champagne mile ya bato whisky na omoni nga na madame na kotika mile ya bato ya ba prince Kasavubu so ibe prince loro nini wana na ke mile moko ya ba gombe mile mais yo ba mono moto lipapa makolo poussière madame na Kinshasa na moya lelo boni kokosa bato kosa poto te yaya yaya otambola na Louis Vuitton to yebani ke eza na mupepe penzo yo kaka eza na moins cher so batindele Louis Vuitton penza ke omoni Louis Vuitton oh zeti riva bi Miriam mona mwa ba top yo nese mambala zakaka omona
mais yo sikoyo lelo ya ozipe mura lokola cheyo micro oloba peke na tanga ta kombo ya fi wana te c'est eza moment ya Karine loko bato nyonso basenge ba pardon Karine asengo pardon nani déjà ka sango mirmir Karine akende pa bino tina ndenge olongwe pa Karine ozwa ndako Karine ayebi ata adresse na Karine ayebi ata adresse no Karine tala peut-être bino bokomo loba kombo Karine boyeba ki etango azalai na Kinshasa awa Karine azalai na Kinshasa buzobo bosala o nyonso oyo boyebi ki abando supporter yango te Karine azala na Kinshasa bino nyonso na baya Cynthia bazala bamikala koketike de bana Karine bokolela biso ya esombela mwana bamiliki lelo ava bino nyonso boya kobima bokomaka biso bato yaba sorry ozwa te na vie yo koma yaya developeri tokobeta yo babiso ke awa na Kinshasa po kende ozwa visa ya Paris omoni omikra te na mwamba ya developeri omoni kotokendaka na developeri soko kyobeta yango eza na valeur ya ba zana ona tala charge na ngai notabuza ona ota charge ya bozela te charge ezaki ebosko message twinki wana yini bosabona kamba moto na oloba boy bokende pe bosabona imba mako bosabone kuna Miriam bosabona kuna novanda lelo na Kinshasa na kena beti developeri fia chance na zui siko na komo beta ba tour na États-Unis po eyela ngai te yo beta developeri combien de fois tellement bande ko envier vu wana yaya États-Unis okende États-Unis yaya yebisa so mutuka moko yo chena mai to griffe mo po kecho sala nango ba jana nga na lobanga Miriam kecho za ba $4000 yo kanzi biso nyonso ndeto zo bomuta simba 4000 azate walokuta parce que ba Kinshasa so bi déjà ofutela ndaku na yo ofutela ba parents na ndaku yo vanda sika mona mama abino do ile seke ozwa na yo te tiko sala batu okosaka na omokilikyo ngada na za fia kobonga omoni soki yo ovandi na yo zimu noko na okokanisa te ke Karine ndenga za bongo un jour penza ta na ndoto na ya ta na ba rêve na koloba la baronne la muka abando aya penza luka ke na za mwana mo omoni ka nde baninga ba reconnaître ye nde yo poko zala kanga maloba na nga lelo nde yo pe okozala okoyo kosenga Karine pardon ne loko nini mama bino vandi na zandu fio bonga yaya ero yo bonga penza ovanda na ba ma campagne ovanda ba Montfleury ba Gombe ya yo za fia cité oh tiko ko sabatu cité makasi place mokendo lia bomela diamba na castel soki na masanga nini ngana belate o fia cité kitoko atako to Karine na tango vanda na Kinshasa tika lo vanda ba place salite ba komina na ti ba komini wana penza te au moins la baronne ba commune wana te ba commune penza place bino bo kendo vanda wana te makasi bocha ba like bele video na biso ba sala on ba signala ngote oyebi ke nazofanda nga mona osala analyse na bibatu bakoki na bango koloba na mwana oyo grâce ngasiko Miriam na otalaka lisuma mune parce que na vie na nga lisuma mune na sala neti koyiba biloko eloko wana na sala na senga nzambe na nga pardon du jour au jour pour ce que ezala pasi souffrance na ya famille na yo te nga Miriam na ngena ke yiba biloko la baronne te na lobango na marché ba moté no yiba biloko na chena ba c'est Miriam bokia pitoni kabilambanga na grâce na se nzoka to ucho yiba loso moi mipanzi moi huile poto ke pesa mama bino na se po ke lamba na ba ndeko na obalia ba opéro yo yela ki opération ba opéro yaya ozange makolo piku tupiku ozotala ke na ko kende pa na biso fufu ezala raté c'est mule ezala raté poto ezala raté mili ezala na okende ko sa ni kuna yaya ana ozala fi de chance te nous allons passer pour rougiter. Au moins, si vous avez un peu de rappel, yo mosko luka ke pona sala nini na éviter na ngai pona sala yaya ngaka bo mama biso aza bomoyi
baopere nga nakevanda ndako ya camarade na ndeni so navandi kuna elakisaka kote na kokende mpa na biso na ya kolia eza te ya komela eza te wana nde yo te wana mpenza yo ya makasi baopere yo ovandi epa Karine okomi mpe mwana mwa VIP mpo liboso eba veranda te liboso eba plafond te liboso ebosala balive te na ndako kotozalaki yango ozalai na makambo tozalai na succès te place oyo okuti mwa divan ya otandi okuti mpe chambre na yo moko batielo chambre na musi yo boza no naomela koka naomela koka Karine ayoki ke mwana moko aye awa yo ozalaki tanya mokonzi yo ozalaki tanya mokonzi oyo Karine akobimisa mbongo poche na ye mpo akende osombela musi yo wana basintiaki pekapeka bango bazalaki te wana bajosepha bazalaki te wana bakriste bazalaki te yaya waliboma mutuno na moni penza esala te yo vraiment omondo zana lukana otan sikoyo ya bakende baluka omoni kende na babongisa ngo nano ya bazongisa mo ba vis après so bazongisa ba vis oyeba kena bandolo ba nini to bachenga micro après micro siko na yeba kena bando sala nini na bando ko loba bongo pona nini après siko mokili potango ata olobi na yo mokili elongola Karine place aza po ekitise ke akoma yo tiens aza toujours aimé moto bino boluka bosane guerre bomonaki aza distance na bino grâce ebiki oza na nayebi te kindoki wana tokobenga ngo consciente to inconsciente yaya c'est le moment yo koluka kelongi ya nzambe yango oyo kolukaka te nzambe auta likolo kweya na se ayamba moko mwana ngai omoni ya biso tokena passeport no wapi tokena ba voyage no wapi na voyage yango yo muto bénéficiaire muto akenda komona bapasi na masumu na minyoko eza yo avantage siko ya biso oyo ba oyo eza nini tinda avantage siko ya biso ba oyo eza nini muto tokokozala toyoka pasi la baronne azosala boite pourquoi esa biso pasi eza ka Karine wana na bongama na fanda ba eza Karine kobonga na yo kobeba na yo kozwa ya yo etali biso te grâce oyebi ke yo ti sikoyo na nde navanda na luka na sala na lise nayeba vraiment te nyonso eza faute na yo te ngai bana membre bozwa na ndenge ya mabe te parce que réconciliation oyo lekechu peut-être alobelaki yo na ndenge mo boye mwana wana ya pede wana komomemela yo oyo pembeni ya Karine ozala te Karine azala Karine te oya koya deja okuta ye Karine ovanda na ndako na ye olia na ndako na ye omela na ndako na ye ondima lelo oadopte bato lokwa basintia kipekapeka o na ntango pasi sero ozobetela wana sintia wana azalaka kaka kipekoso ya lelo zache azalaka toujours video nanga my god nini yango lisusu nini yango lisusu je comprends pas qu'est-ce qu'il y a.
mambo bo excuse ngai bo excuse ngai vidéo to na bise bino na bibo tia ba j'aime bo emaka bienvenue bo emaka bo tia ba like belé po bazo signaler déjà yango bo emaka bazo signaler vidéo na risque na kata yango parce que boye maka bo tia ba j'aime bo tia ba like belé pour to continuer du solo na biso non donc elle a toujours cabino peut-être beaucoup kokanisa ke na bosani li solo non na bandi ko zongela yo mwana soit disant lelo ko momi benga nga passeport orange yaya omoni mutu nyonso soko lingo progresser na vie soko lingo kende ozo apenza nzela ya bénédiction mobwe na vie osala makambo malonga mama tala kabisiko uti tala source yaya ezaka ate kovanda ata Karina bondoki ne Karina mabe na ye Karina supporter na choc moko oyo non mutu nyonso bayaki pekoso wana bazache bazala omoni koto kendaka na le Kardashian wana bango nyonso bazala mutu moko tazala ya kokufa za bango nyonso bazalaka okenda na ndako combien de personnes babingana lelo Gloria oyo komo moni se ami intime na soki be Gloria so nani oyebaka adresse ya Gloria te adresse oyo omonaka po oyeba na temps wana oyo ozobetela ozolinga okufa okata motema ezalaka adresse ya Karine yaya yebaka yango tiango na mutuna o Karine wana simba nzoto na wana ayebi yango na forme nyonso asokola yo alambelo ata potopoto na ye ofanda na ndako ya mutu soki plus de une année soki combien de mois ofutaka mai te courant te eloko te grâce omona teke baninga nyonso bao progresser baninga na yo tokeka na baninga na yo camarade no moko camarade na yo aza na mobali ya mundele afilora mutu botanga na ye bosala na ye boye boke lelo afilora na poto yo kansi bafilora wana ti bazala pembeni ya Karine baolobake ata to équipe nationale ekufa mais jamais na kokosala boye na sa vidéo mpona manke Karine mokonzi yo kansi Karine mokonzi asalela epeni koleka yo mais yo mwana oyo na oyeba te na oka oyebi place yo oluko mi classé grasti kokosa bato biso nde toana Kinshasa yaya kosa bato bazala libanda na poto kosala bango ke na fimo déjà na bonga yaya mutu akobonga na internet so omoni mutu abonga atikalaka mutu ya bimi asali mwa nini ya bimi akeye azongi ero aza madame yaya kande ngo tambola oluka invité oluko sa ba télé réalité kotisa 100 francs oluko sala ni grâce au bonga te makasi oza fier obonga te yo zoloba kyo nga yo bato babonga quand même bamona na kana misu grâce yo tindingo ozo mbanga na ya salito ke loba kyo Karine mokonzi aya asingo pa webi yo komino cité moko yo penza muto akutana no penza na balabala kobandaka kobeta o waka muto bakutani no na balabala mbamba ko kobanda kobeta o. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss ya danger. Donc ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger donc ba samtalo la zaki Bu, ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.